Na kambo terrasse aussi to lobby déjà mingi. Terrasse oza 1,50 m. Mais etonda. Mai oyo ekendaka lisusu teke ekende njili. So yaki na ngaka ke mai zo kena ngoti njili kuna. Nde problème ezate. Mais telaka bandako. Makambo ko solo ba déjà bandako oyo se tonda se bakanga kanga ngo déjà bakanga terrasse. Si comme mai mo ekita bien ezate. Problème to zango so ami bala. Avenue à 6e rue, 7e rue, 8e rue, 9e tu connais mai na ngoni osonga kaka 5e. Donc terrasse principale il y a quartier va venir au tangi wana. 4e rue, 3e rue, 2e rue, mai na ngoni osonga ya kaka. Bomoni bino mo donner parcelle wana kuti comment pena mai ya kosakana te ziba. Ziba, ça s'appelle la quartier Ziba. Et so mon abino moko awa iso laksake, ezaka bongo makadamiser. Ezaki pena makada parce que matete ba belge ne batonga kango matete tout monde matete lemba bandal ba kitambo wana et tout consort là et ba belge batonga mais bota la bino moko toujours tambola pena na kati ya bafulu en tout cas ça vraiment mabe makasi terre ya benité ya Uvira te mabakima nesko mai bakima mai voilà ndeko jordo de la rango bomo la bino mo bandeko nde bakima batika mapango na bango bakenda na bango nzambe tamusu bazali ndanga na bango munene ya 5 chambres 6 chambres salle de bain mamu tout kitoko na kati mais bakenda tamusu basi retrouver ba place moko oza kino bakana kute bavanda ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otemeza temo emisale monani ninga kolobeza te outi mosika esensel tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otemeza temo emisale monani ninga kolobeza te outi mosika. Bonjour, bonsoir, très chers amis téléspectateurs, amis internautes de YouTube et Abisso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous, la confiance pour vous, Abisso, la nenge bozo la vraiment émission et baneliti nasuka et ça la pena malamu mingi donner balamino kaka bon continuer toujours ko s'abonner massivement et que tina cloche ya notification et comme ça on a émission qui toko, on a découverte qui toko et beaucoup ça la vraiment des sites et puis yeba peneng ni ko partager puis pas moninga ba j'aime ba commentaire et ça donc un grand merci à mon équipe technique dans la Sima Caméra, on a ingénieur Jordan, merci pour cette belle image. Un grand merci aussi à Seigneur notre Dieu parce que Mtasali qui est bon mon associé à Kin 24 Nabino Molobe Nabino ye journaliste d'investigation et à côté à na terrain qui t'a partout donc grâce à lui, Nganabino Tozana Bomoya. En tout cas, un grand merci aussi à l'être d'enfer, Batumoko bien, boss Roni Malunama, ainsi que boss Joking Malunama, boss Yannick Malunama. Un grand merci aussi à les amis de Watakin fait 4 depuis Turquie pour conseil Nabino et sans lui aussi mon sponsor privé mon vieux Charlie Wayungu, il y a maman Coco Matatima 001 € dans l'ombre. Un grand merci aussi à maman Laura Chou et maman Yabane Belé pour penser à saluer et maman Marie-Claire Mwanga Mwana Yolo ya Dallas ya Tongo depuis France. Un grand merci aussi à papa Simon Fouaka Stati à Paris, à maman Cécile et Massang Moulongo Maebike Silate. Un grand merci à mon vieux Francis Mouyas, bon séjour à Paris. Un grand merci aussi à mon vieux
trouver trésor le tenant de l'homme à 500 000 valets à Bilamba. En tout cas, Boindé à la rapport n'a pas conseil Nabino. Voilà, chers amis téléspectateurs, donc les gens précisément dans le district à Moamba, dans le quartier Maziba, sur l'avenue 5e mairie des Bonhommes. Alors, awa na yekolo parce que tout est aux abonnés chef de l'État, tout le monde qui n'est pas au Koloba. C'est tout le monde qui a été pour la salubrité, donc Kin Ebonga, Kin Ezobonga, avec Yemoko, son excellence numéro 1, il y a ville professeur Kinshasa, Papa Nabiso, Daniel Bomba Lubaki. En tout cas, il faut que ça la peine fort, Nekaka, chef de l'État à Lubaki. Voilà, Naeko Sabino a vraiment 5e mairie dans le quartier Maziba. En tout cas, Evan Linabango, bon, je sais pas comment dirais-je, j'ai bien mon téléspectateur, Bozo mon vraiment sur le terrain parce que nous TV Radio T, biso qui sur le terrain, tout là qui sabino comment population nengini bazo vivre dans quartiers différentes au Bazali. Alors là tout qui était na sur 5e mairie quartier Maziba na commune à Matete précisément. En tout cas bazana ba difficulté au Saranate. Et terrasse au bozomona mingi na population bato bazapen ba expliquer biso et terrasse au bozomona et ça me la bango difficile dans ceux qui me les bêtis ya makasi bozomona ndenge mapango comme ezaki na sema comment ezaka likolo mais bota ndenge mapango komi batete bakal pour que ba maya mvula ekota kate. En tout cas eloko ça pena pas si tozana ba pandémie au tebi tozana importe ezoboma ezobixate et tozana Covid-19 aussi la tetira le malaria surtout malaria kuna mboka na biso Congo et n'a parlons même pas. Donc sur cette avenue je crois qu'il se commis 16h si je me trompe pas kota pena na naku ngazala makasi alors ni alabaka TV za radio te mimi kolinga vraiment kosola na population o baza na bala bavanda awa na avenue oyo 5e mairie et kosola na bango kotalisa biso ba difficulté ni baza na vraiment awa et puis tokokoma petit ko na mode ya mama telemi na sona mama ils appellent malomingi mbote mama comment on est mama Pontesiana Jordan awa to sona mama. Maman va venir à 5e mairie. La 5e mairie. Ok, merci beaucoup. Le te kota la bino parce que hier on voulait betaki, il est le pesu tout le monde matanga miki miki na tongo. Et d'abord beton les solo hier na butu bozaki na ndeni tongo voulait bana beta. Pour voulait beti pena makasité. OK. Mais oya makasi ndemo tout le monde a vraiment passe. Omoni maïs que suki na lupango na. Nyonso kota ba. Terrasse na makambo surtout le lobi to lobi mingi déjà. Ba ko le maraté maman, il faut que lo ba ça la rabe. Makambo terrasse o surtout lobi déjà mingi. Terrasse o za 1,50 m. Mais etonda. Mai oyo ekendaka lisusu teke ekende njili so yaki na ngaka mai ezokenda ngo tinjili kuna nde problème ezate mais telaka bandako makambo ko solo ba déjà bandako oyo se tonda se bakanga ngo déjà bakanga terrasse siko mai mo ekita bien ezate problème to zango so ya mibale avenue à 6e rue, 7e rue, 8e rue, 9e tikuna mai na ngoni so ya ka 5e. Donc terrasse principale ya ba quartier ba venir otangi wana. 4e rue, 3e rue, 2e rue, mai na ngoni so ya ka awa. Mais siko zo me ma charge. Pour que bon atima njili, kune kangama. Esika to kusula koto ya mwana. Donc terrasse oya kenda vers rivière Anjili. Sur place ça la que mai oyo ekileka kangama batonga banda ko likolo banda kunde mkezana omona awa terrasse eza munene awa na soko kitina se ekomi mkiebo siko mai ilingani donc problème makasi tozana munde na quartier tozokufa boyangote njoka nde 5e mbieza ki balabala moko na ba venu nyonso o avenue bato bando préféré na somo na ki avenue ki toko ezaki ko 5e mairie 5e mairie ba baby si 5e mairie baby ko la terrasse na moto ya ko arrosé fo ya ko panzela biso awa ko ya ko bonzela biso terrasse atika biso boye esika to bebela ba député provinciaux to pe ba konzi ba ka pe ko assister to mona rango te to mona ndeti ngala mona kate ndeti ngayo na fana de bonoma wa mena mona kana ngati numéro 1 ya matete ya ka burgomestre ya awa ya kitaka am commission na mona ke burgomestre kitina se OK na mona so adjoint soki nani wana soki nani babenga so fils mukoko ye so kitaka su awa am commission so yotala mais to za boye to mona su so wa Léon Mulumba akitaka la biso excellence ouais excellence kitaka awa to sepeli ku to mona ke to juste solution mais
tozaka nanu boye toyebi te bakonzi ya mboka oyo batalela biso makambo bamona biso bayeba biso mpo awa so mbula makasi ebeti soki ti na se kuna eza na bandako ebele kuna na se bato bazaka su te bakima mai ebima ti na se na bandako na bango eyaki bien batie caro makambo nyonso plafond mais mai ezodusula na caro yo ofanda ndako wana olala te soki ti na se kuna bapermettre yo okotela mapango omona koto se kuna baza donc obi ke bakombo mosusu mpe elandaka to mpona mpe napesa mwana ndoyibo loka au quartier Maziba obi elandaka mpe mama toseka mpo moke quartier Maziba mwana bodindaka mpe trop na apesa na komba quartier oyeba ndeni Maziba donc koto so nayoki histoire wana fo otuna bato oyo bazaka kala awa mponga nazanga elobango bango balobaka ke oza venante oya koya na koleli awa te na botameli awa te bon mais tant oya ki okutaka 5e mairie propre 5e mairie okoboya yonko osepela na veni ezalaki mpena bien mais bato toyoka kala pare koto ezalaki mpena Maziba koto oza na 2 quartier koto Maziba koto Malemba donc c'est kuna bato balemba na bango koto parce que tolemba Vraiment, merci pour l'intervention de maman. Chers amis téléspectateurs, donc, quartier Pelandaka, quartier Maziba, yango bazo dinda. Koto malemba, balemba la bango koloba. To lembi malemba. Ya solo lobi pena. Koto lembi koloba, tozo lela, tozo solution te na terrasse. 1,50 m terrasse. Donc, ndebo mona likolo 1 mètre, ba mapango na biso elaki na C. Mais to comme ko tchatcha ba mabele likolo pour que bo mataka boza la ka. Siko so vous les obeta miteme longa bino na place pour boza pena bana. Nega yindi bo. Bozo banga déjà. Miteme comme boza na nzelo zo tuna. Ndeni boza kuna bien, ndeni ni bola to komi bongo vraiment. Merci beaucoup maman. To poussa na wana ndeko Jordan. Kota la pesi su awa portail pesa ki boité. Portez à Giboté donc Ekiti fait que vous là et puis maï aux hommes la couleur jaune voilà et ça rivière Anji pour moi Anji les refoula ils ont appelé boy et ya kaboy événement où t'es koleka awa événement où t'es koleka wana o bakenda na ba sinistré wana OK événement le cas qui yango équipe so ba trace ya jaune OK moni jaune ngoti boy maï suka ka biso wana donc maï vraiment les caca Maï kotara vraiment koti donc ba camion no se bunga ba mi tuka dinda sangwa tara maï sike suki bon ko camion zala maï no se dindaka mais biso on andimi na ngate ba sinistro bazakuna quartier na msota bato bazakuna o bazakuna bazo ba mbongo bazo sawa ni na yebite so bazabata mais biso awa to bebisa biloko ndeti nganaaki na dépôt awas ba farine beba bele ba loso beba wa na ba maison to mona mutasunga bisoto. OK merci le recherche tambola nanu tout ça toujours na avenue 5e mairie quartier Maziba né aloba qui vraiment terrasse au nez maman na uti koloba ça que liboso wanande ba kanga yango et batonga banda kulikolo ndeko joda bien non bilili na kati ya lupango oyo botala bino moko ba mai na kati donc tondaka vraiment bota kunde batia ku devant portail courant ça kitoko vraiment pour courant ba bi courant ça nango bien mais mai ne kaka ndeza mabe mai parce que ndenge zo tambola boye ndenge taboka ça que zo leka azokenda ki so akomi liboso kuna isiko batonga bandako mai iko traverser les chutes alors tant on voulait kobeta makasi soka refoulé mai bakangela nzela te tant azozonga azonga pena na ndenge moko ya mabe ya kosakana te soki mire neza bien te mire bukani beaucoup pe ko dinda donc voilà tout tambola restez toujours branchés merci kala ile wana kuna likolo ya ndinda Sambule teki to kimi. Ngikolo ba tetera salite oyo biso. Fulu ba viva boy. Suri la salite ye. Allez. Donc bomoli to bisi boy. Nini? Omoni ndeti ba salite ya art. So monte sikuna propre. OK. Aya bon awe sala so ndeti ba salite ngo yebele. Atolongo na terrasse. To tie awa to tumbi. Bien mutapuso ya memi to et pas na biso kitoko. Et a venu plutôt ba poubelle ezate.
biso ba poubelle pena to tiara ngona ba Ka bata pusu kaka. ya bata pusu ba memaka Ba ziongo ba kebwa kango isike sengi ba bwaka. donc awa ba salté mais yaka penza le to linga raté biso to longola ngonde. OK. Voilà. Bonjour maman. Bonjour balikolo falo kita. Merci donc voilà tout ça ka sur Avenue 5e mairie botala bino moko bala batu bazovanda. Botala tokota pa maman, tokota pa maman. To la Sabino maman pesi biso nzela. Tokota maman, tokota lupang. Voilà. Botala bino moko. Donc vous là ceux que beti, mon ma ils sont débordés à kota rati na kati ya mapang. C'est bongo mais to comme likolo. Voilà. Comment to sanga na C mais to comme likolo pour na baksa koki ma terrasse mai. Aïe. Oui, ils ont vraiment passé. Voilà. Donc aujourd'hui, maman boy na bilili maintenant sur la naie. Voilà, un beau maman. Comment est maman? Maman Rachel, comment ça ni intervention ni maman tu pour na venir bino à 5e area. Amena je 5e sanité makasi. Sanité ngungi. Ma etira saison ila na bandaku. Ba locataire ba kima donc solution malongi ezate. Atamboli bata ba vini batamboli. Oluka baketi soki na ba commune. Pour kaka solution ezwa mame, ça ne va pas toujours. Solution de maté, bon, député provincial, vous voter qui va mettre à tourter. Bon, député, ça la côté. Chantier. Mais non, il y a un chantier au Talasco parce que son bébé a l'objet pour qu'on tape à ce que c'est lui. Deux hommes à ce que vous êtes salonné. Et ça a bien été, tandis que c'est si là, bon, il y a des actes, bon, environnement, salité. Ok. Est-ce que vous avez na l'État congolais? L'État congolais, bon, ça. Pour l'État, on y a l'État. L'État bon c'est la biso aluka solution na ba seku na ba batonga place mai koleka yango wana mai moeleka bien zate. OK. Merci beaucoup maman. Voilà tout ça toujours awa na 5e mairie toujours l'accepter le cabo je mon abino moko ndenge ba veur et bima même na mabele tu bazo vivre comment parce que tant bazo respirer na nous ba biloko oyo bazo kona ba solo na ezo pesa malade ezo sala vraiment mabe makasi ndeko Jordan TV za radio télé sur le lisu to kita tout ça to l'accepter bon merci. Biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo emisala emonani minga kolobeza. Voilà, chers amis téléspectateurs, mon ebino moro et Avenir vraiment ils a vraiment praticable, Avenir a vraiment salité ma casse ils a propreté et nekato gouverneur Azolo Bakino Kinshasa que bon alors tout bapena to betaramela il faut bon vraiment na 24 communes donc il faut bon na 24 communes parce que ceux qui ba commune mususu za bopeto ba commune mususu za salité ezakaka sonia bisomoko ba kolomboka parce que ba pa ceux qui ba ya Bakino na tambola yo kaka debonome na debonome ezaka une grande quartier alors on a quatre debonome na ba quartiers différents ba première mairie 5e mairie 6e mairie tout donc ti esika et suka alors
tant que nous avons bêta tout le monde maman uti koloba 5e mairie qui parmi ba venu mo ya kitoko awa na quartier Maziba et puis quartier Malemba alors ben lelo tala ninga ikoma avenue tala bena boy na limite ke mituka etambolaka donc je pense même pas na nimi kuste or tozomona bazotonga pena batongi batonga bandako étage mais batu bazobanga kokota pona nini asota na no avana na ndenge nini et puis ba jeune au bozomona tango monaki to aki to laksa bino comment manji les refulaki tambolaki en tout cas et salaki pena ma be makasi ya kosaka na kuchute alors population ba kimaki population bazaki chute ba kimaki Tobo ba sinistre bazaki bongo monsieur bazaki na stade de Tata Raphaël et puis monsieur bazaki bongo na martyr wana maintenant bazo rapidement mo solo pour que bazo esika mususu ya kovanda mais belé bazapi na pali pepe la bazo lela kaka pa tata moko nyamoka le garant de la nation koyeba ndenge nini ya kosula bango c'est parce que bazala bana bisika kokende ezate kotela vraiment eza pasi uzala mwana tamu suzana 1 an 2 ans 3 ans bazola la kaka libanda wana mvule zobeta bazaka kaka wana mais eza pasi botala bino mapango bamai bozomona bamai na kati ya mapango bamai ezokota pena voilà bomoni bino moko nesi parcelle wana kuti koma pena mai ya kosakana te ziba Ziba, ça s'appelle le quartier Ziba. Et ngambo wana, eza quartier quoi koya na ngaka ekimi. Donc bozo mona bino moko, awa izo laksake, ezaka bongo makadamiser. Ezaki pena makada parce que matete ba belge ne batonga kango matete tout monde matete lemba bandal ba kitambo wana et tout consort là. Et ba belge batonga mais bota la bino moko toujours tambola pena kati ya bafulu en tout cas il a vraiment mabe makasi et pas si pe mawa ne albaka bon je sais pas ou alors nous le peuple congolais bota bina mamba boy bino moko et zo sunga formaté ça la pena passe donc bota ne si mayo bozo awa na mona ngo efongwami awa efongwami bota même papa na tambola la difficulté ata mabe na difficulté makasi eloko za pena mabe maizo le kasko ceux qui voulaient beti place à Rokende ezala kati ezala ta place papa boki matiti waouh bozo mona bino mona zo boka matiti donc bozo mona bino moko tomboli sac na wana akitisi azoboaka voilà eza pasi pe mawa à suivre merci. Voilà, mbote papa. Mbote. Comment est papa? Comment on a Joël? Papa Joël. Joël. Papa Joël. OK, vous êtes colonie quoi? Aza Mongala. Mongala. Okila le kondo beke so beke so. Neko ya excellence Jean-Pierre Bemba Gombo. Et voilà, vous avez mon a venu au 5e mairie. Naza Vena. Vous avez Vena. C'est année bien ba moi. Année, ça fait combien d'années déjà? 3 ans. 3 ans, oui, 3 ans, c'est beaucoup déjà. Faut déjà à venir. Voilà, est-ce que 5e mairie coûte à moi boy? Depuis année nakutaka 5e mairie boite mabe. Ezala moi bien merci ko et baby à makasi. Et baby. Talane. Ningo moni. Ezala boite eranga komaka. Salité moyete. La kaka. Toujours la cabine, bino bataza liboso na bakonzi. Bota la bisa ta 5e mairie. Ba mai luti partout par là, mobila ko eza ezobeba. Moyete batazo le ka moyete mbula pesiko. To ça be bon. To kana pe wa to ça na mboka musu pete. Kambuka na biso Kongo. Bino boti biso kaka. Bota la bisa ta la yo. Okomana so okomana suka mara plein. Siko ba bouteille oyo utaka bino mo boka ngo bino moko ezaka biso moko okoloba na nani motaze kwa ba bouteille ndinga lingi ko mutameli mai abwaki mai libanda est-ce que place on a condamné l'état abata kuna na kale falaki ake obwaka ngo na esika wesi longo bani po esala boyete ye azobwaka moni ba conséquences sokolo bani na paso
to lo banini to baka yo papa na biso tala ota ndenge mboke bebit to ko ila nani biso to ko ba na biso to ko baka bino papa koza mokbo na biso nyose ya to pesi yo papa so zo na ke ndako o tunga ke zo beba biso ba to ki baka ndako te yo ni papa mo to ki baka ndako na mama mo to ki baka ndako to so ka bino baba ngisa biso ndako ana ndako nini bala elo ngi to zo ya ka bala papa yo papa chabiso na mutemo bangisa ka place yo so bangisi place yo to za na minute siko tala kamera ko lo banini pa excellence numéro 1 ville province Kinshasa Daniel Bumba Lubaki nazo bakana tuzo ila kaka ye papa na biso ye montasimi biso ata ila biso ndilo ya 5e mairie tuzo ila makasi so to yito bino papa to kaka 6e mairie kwa kuna ba 6e mairie za salite ya makasi tala siko ne ba bangisa kuna to ka saba na ba voisin na ba mire so kina kwei na buka na te donc moi wole kala ba venir ça te mo koti pa voisin so temi ozo kima ba mai mais papa bata ila biso ndia na biso za da bia to na bule ba to tama munda zo ka kwa na ye mwa mate mena bata ila biso ndilo ya 5e mairie papa to lembi ozo mona na boy po mbule za imu ka soko ya mnene kutamula boy te okulunga sapato e ko beba nyoso bata ila biso ndilo mapango iko mpena maziba na Equateur kuna pima mapango pesa lape boy di bana biso naji Equateur ile kia wa Kinshasa o Kinshasa te kosi ngambe papa e bana biso mai za la kate zero mai mule amne zo betaka mai zo zina na mabele kei ujota mula bia me awa poto ya makasi okoleka wapi Opo mona mule ya muke loke beta kisoge ya munene mbele ko makate meli palo ko mata pata kejo zo bebisa ko bebisa nako necho so makite pesa bi ate papa o ta ya bizo ndelo yo te ela bizo ya kandilate pesa na ntina na makona binote pesa kandila donc bino bozala bino kaka bien o basala boy mais avenir zala kaka kitoko vie sociale kitoko kurama kitoko kuda zala bien ma kipero ba formation te pesa na na kona binote po bizo tona bato bazo buna na bania kunate sa bino na bino buna mais bosa pesa kandila mai kura mais courant courant de nini kitoko kuda monsieur place monsieur bien monsieur ezo ya bien te bide mais mai bimara ngo biso mai na biso penja le quoi vous avez tout près à rivière Gilles voilà et kenakate mai kenakate so kenda yata siko dope 12h 13h14 mai bimi ndinga batu baba to bika na mai zafi kura pe na mema to zana ti biso bato bazana na bazama kuna na bambuka na biso na bato zana capitale de bonombe bali na Kinshasa ndingi de bonombe komi boy de bonombe nyoso e komi boy na 4e mairie ka boy 5e mairie na zo kumisa mais 5e mairie 4e mairie ya na bani mo konsi basi mota zo bima akumi patalo de ba bani ake ya komi poto ako bangusa nini azo bima pe bato. Okay. Merci beaucoup papa, le message est bien passé. Tout le monde ndeko azana yazo sala bongo azo longola banini et ba bouteille en plastique voilà pour que mai est traversé kitoko. Mais moko moyete. Kuna azo sala musala ngulu. Kuna ekangami mai spaka kuna. Sio ndo mwana mwanja wana baleka 6e mairie babima. Yango azo vider ba bouteille pour que mai est traversé. So ibo ete ma appelé ta mama abanele na pango na ye mwa ete abengisi kana usailanga mwa ete en tout cas logo oyo ils a vraiment passé ce sont vraiment te bota bien montant to lobaka avant que condamner l'état te ba au sombi bouteille en plastique au sombi mai na en bouteille en plastique au sombi jus na en bouteille en plastique kende ko boka ngo esika elongo bani na lobaka yango trop na yebisaka bino mingi et voilà bozomona siko ba conséquences yo zoka ko boaki na yo bota siko baninga ndenge bazo vivre bota la place yaka kovanda alors papa jusqu'au mosala ya ko longola soko pas risquer akoipe na mai en tout cas eloko eza pas si pe mawa et ba konzi faut ko landela vraiment 5e mairie awa quartier Maziba et précisément la commune à Matete et vers Debodon en tout cas ils a pena mabe makasi ils appellent ma belle makasi on s'arrête à reboire à peine zombo pas coller pe bani pe ko pêcher pas le roi la zana mutabokila le kondo ko pêcher pe zombo ba mi c'est belé et pas na biso mbula beta ya munene to kanga ba mi abanga sika ba kanga ba bitiki bani to bana kana ba mi c'est kota ke belé na siku ba mi su mwa libo to tima to kanga ba mai ndi c'est zali mwa ba ndi c'est ya biso ezaka boy ezali na place ba ni ba mi c'est comme ko bi mai na te ko nous pas on a yo
Et comme moi Ziba. Combien Ziba? Dans la quartier Maziba vraiment. On est le Wimbo Kate, on est le Wimbo qui comme Izama. Et pas la vie c'est ça, oh, salité à Makasi. Dis autant vrai, la vraie Moka. Il y a bien ici pour ville. Secteur type ville. Et les gars, oh, nous sommes Penya Zamba, oh, Zakinité. Voilà, tu es na gouvernement provincial les appels à ndeko na biso parce que na ko bandeko no te pas sur ndeko na tous ba congolais et bandeko na biso pe bangala bazali et message no ko na sema ezala lingala te pesa ngo pena na munoko ya mboka na bino parce que baza pe na gouvernement baza pe na Daniel Bumba pesa pena na langue na bino vraiment papa loto ana de bono mengo pitane 5 mérite qui ane riale bai plein de longo moyepo loto Kurapo, Bokopo, on doit dire, maybe, tout est yoma. Not a high. I ain't going to get more. La call a walk in your melato, Boko, lie, little in the land or toy. Don't buy your making a call, you're making your lay, or matter, oh, Cotole, Bodo, Chilago to Matembele, my loss a look in the. But I looking away, don't let care how waking out, you make a matter. Merci merci beaucoup tous ensemble voilà azo faire vider ba bouteille en plastique wana ezo qui ne peut pas libosa mapanga batu et kozala pe kaka wana mona mvula soke beti ezongi lisusu alors ce qui vraiment excellence numéro 1 à commune à Matete atie vraiment ba achat batambola pena ba venir tant basali boye ba longoli batie na droite et bakebo konde tout monde ka ndena na ute komona dernièrement en tout cas félicitations na excellence monsieur le bourgmestre ya commune Njili papa na biso papi ndenga salaki azo longola vraiment biloko atepe na ba agent na ntina bazo tambola bazo longola ba salite en tout cas félicitations coup de chapeau tant mosala samia kitoko tokoboka ba fleur alors tant on peut salamité toko yana toko loba toko laksa pe na population balandi o balanda biso na ba etando iki na bango ba bakino et salite za makasi ndeti boye kozala nandeko moko za na Londres nandeko moko za na Paris nandeko moko za na Bruxelles nandeko moko za na Amsterdam comme on attend sous veni na bango atika botala vende comme le pango bozo mona bango ziba ko sala te aso boki mbisi pe mona pe ekokola pe ba mbisi ba kokola ba kotambola ba kobota pe mena kata mapanga batu awa nazomona batu bazaka suti bakima batika ba lopango na bango batu bakima batika ba mapango moya ko vanda ezate batu bakima batika mapango en tout cas ça passe peu mal. Restez toujours branchés. Merci. Voilà, toujours pour essayer Tina Sukawara, tout la Sabino comment les places au terrassé n'engue batuba tonga banda kulikolo wana bozomo na ba bouteille en plastique on a le baraming ba bouteille en plastique tango meli mai na yo topo meliji yeba esikani ya kubwaka ngome tango zobwaka ngokaka par-ci par-là et je vois quand partout place ne se recomma au bois qui côté se recomma au bois qui côté se recomma au bois qui et yango siko esala ba makamba boye ezala bonjour donc loko eza pena mabe makasi et je suis vraiment et puis bandeko o baza on a 5e mairie bangonde bazo cyber ba conséquences yo ko au bois qui na yo partout au bois qui no kaka ale bangonde siko yo bazo mona ndesiko passe donc voilà bino bozo mona de ça pena salita au saranate salité makasi vraiment au saranate et je suis vraiment donc voilà botala biloko mabe makasi mabe vraiment donc pas si pena donc pas si pena ya passe donc pas si pena ya passe loko yo isa na habité dans j'ai de larmes aux yeux vraiment que monde na biloko boye na mboka na biso Congo pito za pena capitale tout ça vraiment na capitale comme on a biloko boye so salama en tout cas pas si pema. Merci. Kota la pe awa bandeko bauti bongo ko tonga ndako na bango ya kitoko akuti tikali kutu tikali ka bo bazomona tendeni bako silisa yango ta ba mai bimisi pena ba verre bimisi pena ba verre ba grenouille bazawana ba insectes ba biloko mabe je crois bazana kata lopango en tout cas
eza pasi boye pena ezosunga vraiment te bota bino moko niveau ya salité oyo eza awa en tout cas mabe vraiment ok ndenge basala terrasse fallait akende mai akende directement koko ya ti na rivière Njil mais bandeko batonga tonga nzinga et bango ni bazo pesa bandeko ya 5e mairie pasi moya kutia koleka mai traverser na ndenge longo bani Exacté. Alors, TVZ Radio Tine Balabino, Watakin 24, journaliste et investigation, qui t'a appelé sur le terrain, et Kola Kisabino, comment la population va vivre dans des communes différentes, dans des quartiers différents. Donc, Bino Bozomona, sur la télé, le groupe sur la Dindi. Ils appellent à Moutoumso, ils ont tant de souvenirs, à Yebi quartier, na Boutou, au Kassara, Nestézé, dans Balabala, et tant on a traversé à Dindi. Soit à moulaïté, tout soit à ma cassette, à qui on a monté à perdre vie naïe. Donc, les locaux vraiment, ils appellent pas si, ils sont vraiment téco, talabande ko vivre na ba difficulté oyo, ko zala na ba, ko vendre na ba sika oyo singélité. Et à l'époque, à venir n'engue ba uti koloba, donc c'était pas comme ça. Donc c'était pas comme ça, mais tel le n'engue balaba na biso 5e mairie comment en tout cas il a causé pena ma bien to sobeta ka mbela na l'état congolais ko bandeni ya kosala musala pour que bandeko baza pena malamu na ndenge ilongo bani. Merci beaucoup. Mbote papa journaliste. Comment est papa? Comment on a mouché tout le bonhomme de patron voyou à la mabelo. Bien habillé, veste ou bien TV. Et bien des ala toujours badikando banakini donc mamon. OK. Merci beaucoup. Ça mon est venu. Na mina mon 5e miné grandi pena na mabelo. OK. Né grandi pena mabelo. Toujours moi histoire moké ya balabala est-ce que balabala les arrêts dans deni betep sinon sur le pi bateau balanda biso. Bon baba oyo ya quartier mobo e bani. Na kati ya maya de bonhomme matekomi na matete quoi. Quartier avenue Ebani, ils avenue Mobezaki propre vraiment makasi. Mais na par rapport à environnement, tout ce qui compagnie Moboya qui a ba chinois. Ya nani c'est pas ya gina ba chinois, ba salina terrasse oyoyo, ezaki organisation ya Banque mondiale. Ndélève tout ça qui na président Kabila atinde batu na ye ba sali prince ba sali nyonso tout mais avenue ezaki a c'était teza na terrasse. Projet à terrasse et ça là qui est na 6e mairie. Mais ba papa na biso ya quartier oyo ba lula ba balinga ko pepa ba wese na bango te ke ba ko ba benda ba bloko et pepa ba wese ba kenda ba solo là ba dévier projet. Ko dévier projet ba les na 6e mairie ba ba tia na 5e mairie. Na 5e mairie pe terrasse ngo et ba sukisa ngo wana. Ba sukisa ngo quelque part. Ko sukisa ngo quelque part. L'État a betango pe kara. Mutalandela kango te nini te. C'est parce que la paix a envie de to dinda ba mai dans population ko kiti. Ne permettre biso de façon que poto zalata ni fils que tanga ni tsa. Ça pas te longwe. Na ba manke ba mai ba nini na bi masiko po na kende ba tongelanga. Po ni ba mai par-ci par là. Ne biso mo population to organiser qui que de façon que pona ko ni koleka bien. To bois ka ba fulu. Mais peut-être que mon abanda kuna tibo ba fulu parce que tout le monde que te to vivre quoi netika que notre ba nyamate mais tous attendent fils que il y a passage tous les kaka to nyata bien les organisations to na quartier to tie ba fulu oyoyo pour permettre biso attendre fils que kotambola mais terrasse to sous deuxième compagnie moboé ya congolais ya Aronsef na bité se boye bien Aronsef aye na ba engin aye Boulke, basala, terrasse elle est dans mon mukie. Mais à Rosef, aïe na ba engin aïe à permettre que banda ko chumbo la banda kuna tiboye. De façon que à s'organiser, à ça la terrasse ndenga yelaki, ben ingénieur na ye obayaki pour basa misala, ba ozo biloko ya l'état. Biloko ya l'état quoi ba bloc plein ba mabende o esenga ke esala musala na 5e mairie awawa ba komi ko kende ko teka ngo na ba projet na bango place ba ozo ba organisation na batu mususu na marché ya 6e mairie pour ni ba salela bango 6e mairie 7e mairie côté ba ezaki na projet terrasse te bango ba ke ba sali kuna ba zui ba mbongo na ba mabende bandako yawa ba okenda na ngo na bandako na bango na kitambo
bakenda na ngona banda kuna bango na kitambo na ngaliema akenda otonga kuna abosani projet o ayaki nango kosala ya terrasse na 5e mairie. C'est parce que la biso dans la population ya 5e mairie koto ya des bonhommes donc to comment vivre quoi batumo boye bazo l'état yebi bango te quoi. Donc to vivre pena kito côté ya ono mo ba façon o komi o ezali mutasali ba biloko eza compétence ya Aronsef. Aronsef, ne mutu asali ba biloko nyonso tu. Musala ya malonga asali te, ne ingénieur ne ya moyibi. Aye awawa donc ba ko pesa projet ke bazo ata 100 personnes ou 50 personnes, ya ozo 30 personnes, 20 personnes, ba sali kaka bu ba liembongo. C'est parce que là tozui ba biloko nyonso tu to komi embrier en quartier des bonhommes. Voilà, Dikando nenga usuko beloko wana eza très important. Ça linga pe passi. Donc tolo ba awa na 5e mairie na ba veni mususu bazo la bango ba poubelle ba ko boire ande ala vie na bino. Avenir na biso bazo ba poubelle bazo boire parce que tozo ata moi passage. Parce que mayo ezalaka na batamo boyimbo monaka indonda c'est salamaka na des bonhommes. Des bonhommes biso to dindi to kembi donc ba mayo ezaki ti likolo ya ndako oyo zomona oyo mai plein ndeda de façon que to moni koto mai tozi organisation to boka ta ba fulu poto nyata to kendaka misala po boye vraiment to koki na biso te Aronsef abomeli biso quartier donc na ben ingénieur na ya miyibi baye awa donc ba bomi donc tolo ba ndenge depuis bota ndenge bokoma bota ba poubelle ils a pas paiement na kati ba poubelle na isa ba biloko moya ba salité ba tubaka ba fufela ba sereng ba biloko mabema bazo ni atapika na bana po to lukaka ne fiske moyen de passage pour nzela monsieur ezate bolekela nzela monsieur ezate taka nde quartier quartier nyonso to vivre ka to bimi boye to ke misala uza suka to ya boye ba mai soki mbule beti donc o senti ba mai nyonso to esangisi ya ba quartier likolo passage nango et comment la 5e mira. Ça veut dire que awa ndo moni boy de Aronsef onda chumbola et que ça à 4 mètres ou 5 mètres ya profondeur. Donc mutu sora dindi bina ko kende pe. Mutu dindi wa ko kende te ma kende. Po eza poto na mai et mélangé. Donc tout le monde a ce qu'on ndenge to c'est sorti tandis que toi na capitale à Kinshasa. Ok, merci beaucoup. T'as la caméra d'Ikando, excellence, monsieur gouverneur de la ville province de Kinshasa, papa Nabiso Daniel Bumba Lubaki, Ndengabaki, non Kinshasa, Ezobonga, tout le monde a mis tout cas 100 véhicules, il y a pour la salubrité, pour boire à bomba poubelle, Ndengabaki Kinshasa Ezobonga, dans 24 communes, t'as la pina caméra, mais bino awana 5e mairie, quartier Maziba, vous avez vraiment ma belle à Gosaralate, on a ce message n'est pas excellence. Bon, message n'a pas lancé pas excellence. Et que l'excellence c'est le gouverneur il y a ville à Kinshasa maire de la ville quoi alors yendenga zawana il fallait azwaka ba décision na emo exact soka kiti sur les lieux ayeba ko landela ba quartier na oyo a gouverner na Kinshasa parce que Kinshasa nde ebombi ba province Kinshasa nde ebombi base ya politique ya Congo c'est parce que là Kinshasa esenga ezala valoriser na ba bon gouverneur lokola gouverneur na biso Jacques Bumba oyo akoli pe na Kinshasa ayebi matete des bonhommes ndenge zalaka na ndenge pe to komi lelo vraiment to pese le kumu to pese matondo nzambe apambola na projet akokisama oyo nyoso azosala pour na Kinshasa na vraiment ezala sengo lobi to kumisa lisusu koleka ba gouverneur musu baleka. OK. Merci beaucoup Dikando Tokozo Tamingete chantier o bandeko bana tonga bato ba kimi peka pona ba mai. Bon chantier oyo ezaki papa anda ko tonga yango na l'état ya ipo atonga asali misala mai oya makasi ya kiwana embrier projet na e asali nini aye kokenda kei baba makambu na e nde tikali boye jusqu'à ce que a la quartier ebonga pour ba continuer ba misala to ba alembi na volonté na été mais amoni que quartier mabe na alembi na volonté na été quartier de mabe donc quartier moko boye même chef du quartier asala rane suivi te to na ba chef de rimo boye baza ba bunda ka pena na ba pasi que no quartier pena et mon na ta bien mais ba chef de rimo baza na bango rien tiens moi 50 francs na moi 100 francs na pour nini quartier et mon na pondenga atie boye ils a chef de riz na biso o ya jeune asala awa wa kombone laki nde mutalobi ke te quartier kotika la boyete quartier fallait ça quand même bien tout s'organiser ne fils que passage nde to sali de façon que et mon na taboye.
Ok. Merci beaucoup Dikando, bonne journée. Merci. Voilà, donc moi na 5e mairie ne grandi et ya utipena ko panjante ke ya tetipena ndenge pena tetaka awa nde ba utikolo bakaka bato wana bayaki fallait ke basala misala basisa na ndenge longo bani tina suka mai bandoleka normal bato bavanda kitoko bota bino mo quartier sui bato baza vraiment te bana mike baza wana suka mondera ka ba dini na terrasse akei suka dindi awa pena ake en tout cas iloko iza pasi fokola na pena na ndenge pena longo bani merci beaucoup Ndeko Joda et tout pour ça to comme pena suka kosola pe na bande comme so restez toujours branchés, allez vous s'abonner massivement sur cette chaîne et à Biso podcast en tout cas awa beaucoup za la décité. Merci beaucoup. Voilà, ndeka na bana bino toza toujours na avenue 5e mairie et ko laksabino comment ba habitant topé ba habitante ya avenue oyo ndenge bazo vivre likolo kuteza ko inda déjà moula ndenge zo sala baza ko na bobangi vraiment en tout cas iloko zo bangi sananga mope mbote papa mbote comment est papa comment Chris papa Chris parcelle mnezapi le pas monsieur Fandara vanda wana bino nde boza likolo bongo boza na bino na difficulté te pona ba mai boy on a difficulté net ya ndenge ya mai sombule beti boye mona mai tondaka nzela ezalaka pe kututé moya kolekeza te bozela timbule soki esili mai kitie kotina mabele ne po boleka nde difficulté toza nango et puis kotala pe boye bino boza ndako étage boza niveau moko et mai pe kotala la session na azoli pe fondation muke malembe place pe ko kolobane moya kosaleza te totalaka bakonzambo kaka basalaka kosaleza te so otali mapango ebele ntina nsima koto nyonso bato da balungwa bakima bamai ekotela bato bandako nyonso so otali kobanda ntina nsima nyonso ya mapango eza me bato bazalaka susu te problème ya mai kaka babimabima mapango bato basundola mapango bakenda na bango mapango nyonso yango wana bamai eza na kati bato bakimakima déjà. Donc to baba voisin na bino batika mapango bakima na bango batika na bango basundola guerre te kuluna te lo te ba moka batapa pona mai pona ka mai choix te siko bino sikoyo ceux qui voulaient betina likolo pe mai pe matin écoutez nous déjà oui lo baka série inondation salamande mai écouta biso to na seme bato so balikolo mai écouta tina ndako kuna depuis la inondation mais ceux qui mbule beti mai komaka tina porte wana ndesika mai komaka siko soki koti bosala ndeni so bomoni be mai koti bosala ndeni po ke bo se sauver tobimaka kaka nano tokenya kobatama nano soki mbula ekiti nde toye kozonga tokangi ka porte nde tosalaka otangaka oui te na asisa déjà si ça gradué licencié D6 D6 ok merci beaucoup donc va non pour naka ko tala kama mususu vous appelez moi la classe vous appelez moi la maile alors tala caméra message nous lancé par excellence numéro 1 ya ville professeur Kinshasa parce que le no Kinshasa ezobonga mais bino botala koto bozana doute que bobonga message nous lancé par oui ngai message nous ngana tinela son excellence abongisela biso kanzela twaposaka soki nzela ezongi nango kwa msusu to nango te pona otomaka nyonso to nango to biso à l'aise apaka nzela nde nga tindeleka maloba abongisela biso ka 5e mairie na biso ezonga ndenge ezalaka courant kitoko mai pe kitoko te wana côté ya courant mai tozana biso bien nzela kande ezalaka ose porter za nzela parce que kozala kuro vande otano TV bana tonga tisol mais sobi ke non la bête moi tout le monde nzela ezati Merci beaucoup mon frère, le message est bien passé. Voilà, chers amis téléspectateurs, donc tout le monde qui est dans Soukaya magazine Nabiso, tout le monde la commune, ils ont présenté par Yemoko Molobe Nabino, journaliste d'investigation Watakin 24, les lions de la presse congolaise, Bakisela Gaël sous Exode 1414, Bota Labino Moronengen de Kauti Golba, Mapango Bavoisé Bakima. Bakima guerre ya benité ya Uvira te bakima nesko mai bakima mai voilà ndeko jodo je la rango bomo na bino mo bandeko nde bakima batika mapango na bango bakenda na bango nzambe tamusu bazali ndango na bango munene ya 5 chambres 6 chambres salle de bain mamu tout kitoko na kati mais bakenda tamusu basi retrouver ba place moko oza kino bakana kuté bavanda na ba vie mais lelo
pona kaka mai lezo côté la bona mapango bakima batika mapango botala bino wanda ko kitoka be stage tozomona ba stage ezana bazala batu bazala raté parce que nzela robima ezate eza passer mawa suffit juste après merci. Voilà, mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs, amis internautes de chaîne YouTube et Abisso Podcast. En tout cas, vous avez belé devant baitando ikena bino kolanda bongo émission lelo moi nabitinda la bino qui conseille la bino awa na commune Matete des bonhommes sur l'avenue 5e rue vers quartier Maziba. Alors vraiment ba sinistré bazala qui vraiment tellement belé bazala quitté na roba kino baza c'est parce que bamvula non silikate monsieur bakima bomoni bo batika tika mapango. Alors ming awa to aki kosana nini to aki kolaksa bino comment bandeko ya avenue 5e rue ndenge bazo vivre na ba difficulté ya kotambola kolongo a ko ma vers boulevard. En tout cas nzela eza malonga tepi ba balabala la bango eza vraiment bon sotomakasi saleté ça vraiment tellement trop bon bino moko à travers cette chaîne et puis longona image ya Ndeko Jordan ndenge to laksi bino balabala. En tout cas il a vraiment saleté. Alors to kitaki awa kobeta pena mbela topé ko kotisa bango na ndako ya bakonzi batala pena balabala 5e rue quartier Maziba quartier Malemba baza vraiment mabe makasi a venir comme impraticable vraiment et balabala eza pena mabe et yango to ki bongo Kolak-Sabino, comment a venu ndenge komi. En tout cas un grand merci à mon équipe technique à ma caméra Nazaki Bongona Ndeko Jordan, un grand merci à vous et un grand merci vraiment à bat oyo bazota vraiment émission bandel tisuka ba commentaire na bino surtout et ils ont ça vraiment bien au kimamba on copie ça va mbote belé pa ya bateau ba soutenir Abisso vraiment et le cola les treux d'enfer un grand merci à vous et maman Marie-Claire Mwanga à Dallas depuis France, un grand merci à vous, un grand merci aussi à mon vieux Derlin Bitouvo, un grand merci à Bof Jérémy, un grand merci à mon papa Simon Faka Sati à Paris, ma grande sœur chérie Serlana, moi s'appelle Madame Zelali Nouroula Portalola, un grand merci aussi à ma grande sœur Clarisse, donc Ban Hollande na Pisuna Mbutato et restez toujours branchés donc Tokozonga juste Mbalasima, ce qui est sous Massi Azoniti, restez toujours branchés. Je trouve à la prochaine numéro. Bye. Yabiso yango yo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yingisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika